bandeko, bienvenue na la chaîne Nabiso YouTube La Santé et nous. Nga kombo nangeza Melissa, so que la première fois na oya koya na chaîne oyo na souhaité la bienvenue. Après que si ça kota la vidéo oyo ko bossa na te ko like, ko comment, pe ko partager vidéo oyo na bandeko mosusu. Lelo na plateau oyo na zanga mokote. Naza na invité moko spécial oyaye kolobela makambu oyo ezo déranger communauté na biso. Na kopesa ye chance ye moko à s'introduire. Bonjour madame. Bonjour Melissa. Bonjour Batonyo Subazola na biso. Kombo nanga Albine. Naza mental health nurse. Bonjour Albine, merci beaucoup pour na kondima invitation oyo ya koya na plateau oyo. J'espère que batunanda kupenga moko naza curieuse koyeba Albine naza nani. Asala kanini auti wapi. Donc bonjour maman Albine yebisa biso vraiment et musala nao pe uzanani. Ndenge na lobi liboso kombo nangai Albine naza mental health nurse na travaillaka lokola infirmière qui traite bateau bazana problème mentaux. OK. Merci beaucoup Albine et ça fait combien de temps au Sali Musala wana? Tozokende 7 ans et demi maintenant. Oh, merci. Et puis, au lingara musala, moto sala moti kaka osala. Tenali musala nazo sala. Ah, c'est bien, c'est bien. En tout cas, Albine, merci beaucoup. Ya kondi ma invitation o ya koya awa lelo na biso. Lelo raison o nazui Albine ya na plateau oyo eza potolo be likambo oyo ezo affecté bato ebele. Na baton ya coronavirus bato ebele ba leki pendant ba période o bazui dépression. Pe bazui ba problème mental. Yango na benga ki mutu oyo na linga ki na ngana zwa n'importe qui ta lobela sujet oyo esenga ki na zwa mutu oyo yebi eloko nini azolobela. Po bino boyebi kana la santé nous to yaka na ba évidence to linga te ko loba kanga biloba loba. Donc mama Albine ndenga za awa azolobela biso biloko moko eza selon ba statistiques selon biloko atangela. Donc mama Albine toza ba question ebele po na yo lelo mais question na biso ya liboso eza mental health ou babengaka mental health eza nini? Mental health ou bien problème mental eza problème ou bien concerne oyo ezali ko affecter psychologie ya mutu. Donc ndenge mutu azo raisonner. OK, merci beaucoup. Mama Albine ayebisi biso que mental health faisait le cause affecter psychologie ya mutu. Alors, toyoka kabatumini balobelaka likambo ya dépression, ke naza na dépression, nazui dépression. Dépression ngo eza nini? Dépression ezali ta mutu aza na mood na ye eza nini balobaka? Mood. Ka lobaka mood bandeko ba comprendre la bango. Le mood na ye eza low. Mood ekoki kozala low parce que peut-être événement moko boye salami esali yo ozala bongo. Mais soki ekomi kokende mpona baton ebele ekomi kokoze baproblème mosusu lokola bastress lokola comment je pourrais dire ke okomi kozanga lisusu 2 heures ya kosala babiloko mosusu oyo osepela kosala na vie ya wana nde eza dépression. Donc moto akoki kozala na low mood lelo lobi ayoki bien akomi azongeli baactivité na ye akomi osala makambo asepela kosala mais soki low mood wana eza lobi ekomi lobi kuna donc wana nde ekomaka problème ekoki kozala identifier lokola moto aza na dépression. La dépression, OK, merci beaucoup. Et symptômes à dépression, comment toyeba que moto aza na dépression? Symptômes à dépression eza ko varier moto mosusu oyo aza na dépression akoki kozala ke azolia ebele. Moto mosusu aza na dépression azolia ebele te. Ou bien aboyi biloko complètement. Moto mosusu omona azolala ebele, moto mosusu aolala te, moto mosusu alingi kokende mosala te. Ou bien il faut abima kende mosala parce que ndako nde moto eza kokoze ye aza na dépression donc alingi soki ozala na ndako wana te. Donc basymptôme ya dépression eza vraiment variable que
tu peux pas dire oh on a zanango lokola symptôme ya dépression ya ngana moto mosusu pa zanango mais ndenge nalobaki liboso soki nde symptôme wana ezo continue ezozala ke oboyi kokende mosala pendant une semaine ozolia ebele pendant une semaine ozolala trop pendant une semaine ou bien ozolinga susu kozala na entourage ya bato te ou bien oza kosenferme na ndako kaka yo moko olingi lisusu bato te pendant un moment. Donc, on a surtout des symptômes il y a dépression. Les symptômes il y a dépression, il y a sévère et quoi que idée à commettre suicide. C'est ça. Moto mosusu oya dépression na epenza ekomi sévère akomi na ba makanisi ya ko terminer vie na ye en fait. Wow. Merci beaucoup en tout cas. Merci, ça c'est important dans la communauté koyeba que soki par exemple lokola ba parents ebele omona mwana zolia mingi okomi batalia kane kaka mingi to mwana zolinga no sala loko msala te ozokanza peut-être azaka ka lazy donc koki kozape symptômes que mwana azo les cas à travers dépression. Absolument. Pona bana surtout bana mususu balingi susu kokene classe T peut-être pe kuna la ke classe azozala bullied kozala bullied wana eza ko mener siko wazala na ba dépression donc omona comme boya okende classe tango nyonso tout donc les parents il faut pas être vraiment vigilant et ba surtout pas problème nini eza ko sala ke mwana ki ma classe. Si qui par exemple parents on invitation tout le monde dans la communauté kaka a kanisi que peut-être aza na dépression to monde connaît mon aza na dépression comment koki ko sala pona kozwa aide ceux qui montent dans la dépression, il ne faut pas qu'on connaisse qui ont la dépression. Il faut vraiment que l'on connaisse ceux qui montent dans la dépression. Dépression et ceux qui montent dans la dépression. Bon, je ne pourrais pas dire que monto kaka, mais monto est mieux placé pour la dépression et zali professionnel. Tout le coup là, docteur, GP, ko sala examen mental pour koyeba ceux qui monto aza na dépression. Donc ceux qui déjà au morning de konayo azo sala makambu oyo ozo mona ngo suspect ou bien ozo mona que état na mental eza bien te okoyi ko approcher bango pour na poser ba question mais souvent moni que ba question wana ndezo landa lokola vraiment suspicion moko ezali nde okoki ko ben ko pesa ye conseil abenga docteur na ye pona ayeba problème ezali. Et pour ça, mon toza en dépression, il y a kaka à part ba médicaments, est-ce que ça na ba façon mususu ba koki kosunga mutu pour to mona ba te belé na communauté par exemple ceux comme makamba ba kisi balinga na bango te balinga ko complexe donc kolinga ko mela ba kisi te est-ce que à part ba kisi ezana eloko mususu koki kosunga mutu abima na dépression et question mususu pe ezali que est-ce que comme il a bakisi si vous avez un problème à OK pas JP a comme il a bakisi à dépression est-ce que c'est important comme il a bakisi wana ce qui réellement nous donne un problème mental ou la dépression ngai étant que professionnel je pourrais juste dire que moto mais la bakisi c'est important c'est vraiment important mais la bakisi et ko big sayo complètement te pour problème mental ce qui est déjà ezali o koki juste ko essayer ko vivre vie na yo bien jour et jour par cause ba médicament na yo mais à part médicament toza na ba thérapie mususu oyo ke okutani na professionnel moko atangi pona ko solola ka na yo donc talking therapy pona asunga yo bato mosusu dépression ezali parce que azana makambo ebele na motema azo yeba tena ni aloba na ye ou bien azana confiance te koloba nango epa na bato nyonso tu et soki akutani na professionnel peut-être akoki kozala l'aise pona a s'exprimer aloba problème na ye eza nini et bato mingi pe soki asoli na moto ayoki mwa bien donc
eza ka médicamenté eza aussi option mosusu ya kosolola na moto oyo oza na ye na confiance ekoki kozala baprofessionnel ekoki kozala membre ya famille ekoki kozala pasteur et encore pour nous le congolais tokendaka baeglise moto aza chrétien akoki mpe kocombine bamédicament na baaide professionnelle na prière. Merci beaucoup en tout cas au lobby l'importance ya komela ba médicaments en combinaison na ba biloko mususu oyo comme de thérapie comme les prières mais c'est très important komela ba médicaments oyo docteur akomeli. Coronavirus est na makambo ebele. Siko na lingi na ba ndenge ni coronavirus est affecté pour coronavirus est physique. Ndenge ni affecté batu psychologiquement pour eza na impact makasi na santé ya bato psychologique. Siko na lingi na yeba impact ya coronavirus na psychologie ya bato eza nini? C'est vrai que corona est un problème physique, mais eza quoi affecter batou mentalement parce que déjà ko perdre batou ou tozaki na bango eza ilo comment ko eza lokola trauma ndenge balobana na anglais et ce qui déjà mutu azui choc ya bongo et qui ko affecter psychologiquement qui a commis stressé a commis voilà dépressé et tout voilà et là comme sous que coronavirus et batu bazo kene sus mosala te batu bavandi na bandako alors que batu mingi balinga ko kene mosala et eza kuna nde na mosala bakutana na ba camarades na bango bazalaka bien et maintenant baza sikoyo comment je pourrais dire forcer à kotika na ndako et wana nyonso to ezobenda ba dépression et moto mosusu azoyeba te sikoyo corona ngo est-ce que eza na biloko nyonso to nazo simba moto mosusu akomi anxious akomi kosukola maboko pamba akomi neti troublé azoyeba te eloko nini esika nini asimba parce que azokanisa lokola corona eza esika nyonso moto mosusu kuta azoboya na kobima libanda parce que akokanisa kaka soki na bimi nde libanda mbala moko nazwi corona donc vraiment corona a affecté bato ebele mentalement et na différentes méthodes. Oui, ça c'est vrai eza très important koyeba que bato basezalaka affecté na makambo différemment eloko oyo peut-être yo koki ko s'en passer nango mutu mususu pona ye ekoki kolekela ya comme na niveau moko boye amona point ya vie eza lisusu te. C'est pourquoi eza très important koyoka soki bandeko na biso bazo se plaindre na likambo moko kozwa ngo au sérieux kozwa ngo te ke mutu azo se plaindre ka po alingi bato bapesa ye attention alors que eza likambo mutu oyo azoleka na vie oyo mutu azo sentir nde azoloba. Alors pona kosukisa video oyo tokomi na suka nango na nika na tuna soza na eloko moko okoki kobakisa to message oyo okoki kopesa na communauté concernant mental health. Naninka koloba problème mental eza vraiment eloko tokoki ko ignorer te. Tozala wana pona ba famille na biso pona ba camarades na biso pona bato baza na entourage na biso o bakoki ko expérimenter problème mental oyoki oyo moninga aza na koloba ou bien observer aussi parce que moto mosusu akoki kozala wana aza na problème mental azoyeba te mais yo lokwa oza pembeni na yo kote koobserve olobi mikolo nazomona yo ozolala trop mikolo nazomona okende mosala lisusu te mokolo naomona yo okomi koloba biloko moko bizarre eza nini donc tozala wana très attentif aussi observant totalaka ndenge bantourage na biso bazali na ndenge babiloko bazoloba tojuge bango te tosola na bango lokola bandeko soki tomoni ke awa nga nakoki kosunga yo te toluki lisungi professionnel toluki lisungi epa ba GP ou bien soki omoni vraiment que comme sévère que tokoki kozela te parce que moko so obengi GP surtout pendant ba corona oyo baloba na yo toko rappeler bino mais soki omoni que eza vraiment urgent obengi 111 31 option 2
soko obengi wana okozwa moto oyo azali professionnel na laka wana akoluka asunga bino mais soki mpe bomoni bokoki vraiment kozela te soki boyebi esika hôpital ezali pembeni omemi ndeko na yo na urgence vraiment ça sera quelque chose de bien mais tozala wana te toignorer que problème mental ezalaka nango te bato bakosaka ou bien eaffectaka kaka bato oyo basimbikisi bato oyo basali boye ou quoi non ça existe réellement et bacause nango eza kaka te parce que moto asimbikisi eza kaka te parce que baloki moto na famille eza kaka te que ndenge biso tokanisaka bacause nango ekoki kozala neti babiloko lokola bacorona oyo moto ayebi esika ewuti te ekomi mbala moko donc moto vi na ye eza lisusu normal te comme avant ekoki koaffecte mentalement tu vois et bisika tozovanda na bandako na biso soki kimia eza te soki esengo eza te ekoki koaffecte na bana na bamikolo donc nyonso to wana ekoki kojoue par na mental ya moto et aussi baplace tozali soki bamakelele ezali na ba neighbors comment ça bavoisin na biso soki bazosala makelele yo osalaka na ntongo okoki kolala bien te na butu donc ça peut aussi affecter problème na yo mental donc juste pour dire de ne pas vraiment penser kaka ke problème oyo ezwaka mindele ezwaka bato mosusu eza problème ekoki kozwa nango moto nyonso moto mosusu akoki kobotama nango te azwi yango donc vraiment d'être attentif et vigilant observant tozwango à légèreté en fait wow nayebi te loni nakoki kobakisa na oyo Albine alobi wana je pense qu'elle a clôturé vraiment c'est ça le message le plus important que tokoki kovanda te kaka tolobaka eza kindoki eza envoûtement c'est tout ça oui les problèmes mentaux existent et c'est très important bato baza en entourage na biso bazala capable ya koobserver lokola Albine alobi boobservaka bato mpe baza pembeni na bino parce que moto peut-être azoleka à travers dépression ye moko akoyeba yango te mais parce que bato baza pembeni na ye bakoki koyebisa ye non nazomona okomisi se comporter bizarrement donc il y a quelque chose mais lomona enge mpe na bakisa Albine mpo olobeli mingi soza na Angleterre nde eza 111 ou bien eza international. Non, eza soki oza en Angleterre, excusez-moi. Oui. Eza juste soki oza en Angleterre, nde okoki kobenga 111 option 2. Pour na service, il y a urgence pour les gens où baza na problème psychologique. Oui. Mais na babisika mosusu, ce que je pourrais juste donner comme conseil, eza soki omoni moto aza vraiment bien te kokende na urgence. Ok, na urgence. Ata so boza na Congo pe baza na ba médecin psychiatre ou ba landelaka ba problème mental. Alors c'est très important kokende na ye kozwa aide à travers ba médecin wana po bango baza spécialiste na domaine. Eza makambo nyonso te otokoki ko deal nango biso moko na ndako to luka ba méthode akosalela. Donc comme à niveau moko bo il faut rotikela ba professionnel pe bazwa le devant. En tout cas, merci beaucoup Albine, merci beaucoup vraiment d'avoir partagé plateforme Oyonanga et Lelo. En tout cas, merci beaucoup pour la vidéo tosali yango na lingala malgré. En tout cas, c'était un grand plaisir pour moi en tout cas. N'habitez soza na bato roki kopesa mbote o bazolanda. Ah vraiment la pesi bato nyonso mbote, na pesi bato nyonso balandi biso mbote et beau partager vidéo, beau like channel Oyo. Pour subscribe et voilà, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup Albine. En tout cas, les gars, le vidéo vous santé, que like, que subscribe, que s'abonner. En passant, je salue tout le monde qui sont en train de nous suivre de loin, de près. Na Gabriel Travel Agency. Donc ceux qui vous en à Congo, au travers le monde, vous cherchez à voyager. Gabriel Travel Agency est là pour vous et ce sont de visa garantis. Merci beaucoup. Je vous salue tous. À la prochaine. Au revoir.